Ozo ume anasama kola koyokaka mateya ezo fungola bisope. Okuta net okuta na ba ministère le quoi bonne semence. Eza biloko mususu opso to découvrir to ba yembi. To le kapé na ba pasteur rebellé. Kasi to yoka ba bonne semence bostra, c'est-à-dire to zui ba biloko mususu ba mateya papa surtout so ba yembi. Inspire ka vraiment et même mutu okobanga lisumu. Ozobanga lisumu ya ba pasteur ozana ko bango ba. Non, c'est-à-dire yoka papa évidemment ningi polémique était dans 2000. Non, répondre était non papa qui na pema na émission oyo papa ikamuni yango na ngatioli to ipo kotuka ngai na bile ya molimo ozolia bien na molimo ministère no pe ya champ et qu'on développer aux a tout le temps armée des milieux aux awana dans la vie de guerre aux awana il faut pas bien na te mané ko lia ke on a zo lia lo na ndimi yango na lie belé na nazo lia ve mezo ko bana ko lia te on a des ko lia te ope na yeba kité wana vraiment nzambe Dieu me voit, c'est-à-dire oui na ndimi yango c'est notre papa Charles aza école, c'est-à-dire soki mate ya papa Charles obongwanité tiye sokoyo obongwano suki. Ah bon? Oui, obongwano sokoyo kesoko yoki mate ya wana ya papa obongwanité. C'est que si litiye sokoya ozavuma mutu mo destination du felo. C'est ça, parce que yo bango ko sabiso depuis quand non na bongwana c'est ça maloba na papa Kevin yango ne musique na biso bobimiso album bandé mon premier yo kanarate vous avez vraiment un succès ma casse tête non au moins par rapport à ba musicien ya king te yo le ballon selon yo selon moi na mona ke bon selon moi vie de prières na ba musicien chrétien belé ya potote manque ya onction peut-être qui peut que kobanga vraiment nzambe za raté ya on est boyo kanarate ya on est musique na bino simba raté. C'est parce que pourquoi ils ont si maté et pas na yo de lo ba non pas na obe c'est pas na ngamoko na moni simbara ya moni balé ya baka ba citation muso ko yela ba tuna vie oza toujours ba choc mo esengaka ovanda uzoluka nzambe nzamba azo yanula ba choc muso ko kozala ezolando kaka yo na kata yesu zaka ba choc non c'est un peu qui ba relation que choc qui a été déçu que na mibali to mobali choc wanetika la papa Kevin omoni biso to sauter yango pourquoi te na mibali te c'est-à-dire biso to abana oyo nazolo bano yo yebi biso bana oto yaki bato na kati église oui na kati église yoka na kati église yoka non tokoki koloba chrétien pe mingi baza pe déçu koloba te que net ozayi chrétien n'a jamais été déçu na relation amoureuse non toza vraiment na thème de tozo solo na biso moi to biso ma question na pona ngai na eza vraiment non tozo solo là eza na réponse par rapport ya ba nini ozolo ya ba choc ozo kota partout na za vraiment na question na ngo mesika na question na nga eza ba choc thème bolingo onga na pesaka eza omoni tolobaka tabita azaki mutu oyo azaki koseme wana bolamu ni banaye koganga nga bolamu na ngai na ville na biso ezoganga pourquoi ozotutela bolamu na non toute la moto c'est-à-dire ezoganga na non wana papa Kevin tika les autres mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango
Bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans ko bakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Moulayi a fait une explication claire concernant Senwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe. Tina mbongo na Senwave. Téléchargez l'application Senwave et inscrivez-vous au Tcheba détail na yon tout combo na yo ozoti milana na pays ni na mboka ni pour choisir au timingo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money ba besoin wapi ba besoin paiement ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okoti na mbongo okofuta frais mon côté okoti na gratuit pe famille no ba kino ko tellement sur na ba agence te d'ici que Bazali a venu dans point à récupérer mon monaye avec toute sécurité. À rouler dans l'agence à Rosaka dans point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier de $10 gratuits au que tu repayes c'est bien lors il y a premier transfert il y a bon Alvin. Beaucoup foot après moroté c'est gratuit. Lola les autres avec Senwave. Agence Aboué, tu croyez des sous-swap. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Senwave, Lola, les Ofuta. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Stubozo, dans Nabiso de partout. En tout cas, merci Nabaye Basouté Nabiso, merci na pasteur et frères amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema ya business domo depuis Londres, na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston, na la bouche autorisée fait papa na biso frères amis si la bouche autorisée pe na maman mami moa depuis Zurich, na maman Cécile Chika pe papa lui Mayala depuis Ottawa. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto foyer biso soit finalement ça zo c'est biso tozali en direct ya Paris tozali na Paris na gare du Nord et cette année to okutana na maman na biso la servante de l'Éternel qui n'est pas présentée que vous connaissez très bien to yamba ekala le lot okutana sur na Paris. Shalom maman. Shalom balinga bi shalom. Bonne santé ça va? Ça va. Ah. Retrouvailles dans les cas déjà la plateau papa il vient tout utile musica vraiment na pas molin zambe surtout autant ensemble bando kuta na kana ba route moko ya bien en tout cas dans un local lobate et qui prévu tout ça l'émission ils a ba surprise comme tu as peu bana papa moko okuta en église na ministère na biso to monani allez privé na scène to vite to pesa ba message ou eza album masika na profiter na ngona pamboli bana nzambe nyonso pina baba kokunyoso. Merci beaucoup maman. Baba kokunyoso bana na biso sorti un livre ya papa et vous avez déjà reçu mais disponible la bataille de Gabaon. Donc aux avri chrétiens le kosuma livre yo donc eko bénir yo eko sungo makasi livre ya pasteur Charles Bosra Bameko boyoka papa kala ateba message nyonso tout na kati o ba prière papa ateba prière nyonso tout OK ko aider yo o prier pour mona loboko ya nzambe ya Lola tobo c'était le 23 tokutana na la bonne sémence concert événement ya monene makasi kolekeza wana na église la bonne sémence le 23 décembre yo tozaï on a ba maman Micheline Chabani la servante de l'Éternel akoya ko animer ko kisaki bonzame na loyer morana pasteur Charles Bostra Bameko akozala présent maman Mami Charny maman mo extrêmement bien akozala wana présent yaka ma contribution na yo pour na fondation Prouvons l'amour en tout cas na bano bazali na Kinshasa ba ofene pe ba ofeli sunga bango nzama Lola akobosa na ote nzambe ya Bostra akobosa na ote quoi donc ma contribution na ote na contribution na église la bonne sémence tokutana le 23 kuna ekozala bien makaki bon nzambe kitana loyembo pe na maloba na misala pe Lola
et qu'on fout à biso. Donc, ça, tout ça, maman, ça va? Oui, c'est ça. Par rapport à l'événement, oui, événement où tout ça, en gros, balinga mignon, son monde entier. Boya to neto la kitsa bokondi, trom na kitsa bokondi, to ningisa ngwende. Et aux amalamu. Omoni esika loin Jéricho et Kabwanaki et salaki miracle ba opération velekaki esika kwa adorer Nzambe esika ba milimo et Kabwanaka pe déclenchaka. Bon le 23 décembre, toi na bana bitike o basa na posa mai lipa elo ke na contribution à côté ka ya tike wana ya wana ekosala bana na décembre bali ya mwa soso. Yo na ndako nuko lia soso bono boke on a poubelle. Kaiza muntu musozo lukata muku a soso atia na munoko. Azu ya ngote. Kana nzela lisumia ko somba tike na biso le 23 pona kwa adorer Nzambe na bonne semence na bostra o ba so baba ku comme ça benga bostra boya to adorer Nzambe na musala kitoko o papa Charles o sala na mama Charmi mami azavo mama na biso nyonso, c'est-à-dire à maman maboti belé comme Sarah otobara maman maboti belé. En tout cas tu as kopambola Nzambe bongo livre oyo na psedi bandeko musuba bi ba musuba koma ba pasteur à travers un livre oyo po boyebi ba connaissance ya lokama yela papa peson mutuna sa journée gratuit pas 20 €, 20 € zelo pamba ke boyebi oyo ko jona livre oyo eza ba musu inspiration même biso ba yembi non le ba livre oyo eza ka te pona ba chrétien ba nini ba pasteur musu pe ba koma ba prédication ezali awa makambo ebele ezali ape ba yembi inspiration ya loyembo na yo po evanda bana ngwende etombola otombola kitsa bokonzi na tango ozo méditer mingi bible ozo tanga neti ba livre kitoko boye ekopesa su ba mélodie ya sika ya kwa louer kokoloe Nzambe boya seja bem-vindo todas as pessoas que estão em Angola. Tem muita gente precisa então o pai como vamos encontrar com ela, mas esse livro ajuda muito a você caminho do Deus para seguir. Irmã, não perde teu tempo nas coisas do mundo. O tempo é esse, é 20 €. Irmã Marisa, eu sei que me chama. O meu número vai passar aí embaixo. Depois eu posso te enviar no correio, pode te enviar no coisa na DHL. Você pode receber esse livro. Obrigada para todos que estão em Angola. Merci beaucoup, message Eleki. Tokuta na biso nyonso tous les 23. Livre ya papa ezali. Ozala béni na yango. Donc, c'est ça quoi. Donc, les 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Donc, merci. Na message que toko pasteur Charles Bostra a tient à livre la bataille de Gabaron. Donc, 20 $, 20 €. Ka oza na Kinshasa, oza na Congo. Oza pe na posa kozwa livre. Benga biso okozwa livre commandé déjà Belgique Congo benga okozwa livre na 20 € ya pamba oza na Allemagne okozwa livre et pas maman to cha numéro na na samba na nyonso ya Allemagne boko benga maman na numéro ya Allemagne eza na sewana pour bozwa livre parce que ye avant na Allemagne Congo mobimba Afrique mobimba boza na posa livre benga la voix céleste okozwa livre na 20 $ ya pamba peu okozala abeni tokutana le 23 na concert ekozala bien makasi parce que biso mo toza awa na Europe na Paris maman Sansi na mon maman na biso Sansi qui m'a prophétesse na peso mbote wana maman nanga mokolo église visionnaire depuis Allemagne maman Sarah kinanga bando bazola na biso bamono kala mo doyimbo na miki na ostika musique tozala ozala na musique. Oui, dans la musique to prépare l'album Asika, ils a disent qu'amoni balé à baka, ba citation monsieur koyi la batuna vie, oza toujours ba choc, ermo esengaka ovanda, ozo lukanzambe, zamba zo yanu ba choc monsieur kokoza la. Ezo lando kaka, yo nakata yesu za ba choc. Oui, ba choc. Nazolila nina loyemo yayaye nazolila nina loyemo kona ekoti na nzoto na ngai nazolila nina loyemo
Okausia pizoli na ngai Yesu masia na yekami epai na yo yone munganga ya bomoi na ngai yone papa ya bofeleo consolateur ni monioso kolo pai fala kwa nós. Eza kolina loyemo omoni biso molobungisi grand frère na yo azalaki proche na yo proche na ngai so na ye na para oza kote nini oza wapi ozozwa ba choc wana et puis sous dimension ebele ya komona moninga bozalaki na ye lobi ake na kunda po nzela liwa tokoleka ngo biso nyonso tomona ba Lazare baleka na liwa Yesu ye moko troisième jour na kunda aleka pe na liwa c'est-à-dire biso nyonso ne to tie maquillage obongo baka liwa ezozela biso c'est-à-dire eza tozala djinn soko kufi vraiment na kati na Yesu tambola na crainte nzambe omona lycée kwa eza nango ba promesse biblique on nzambe eza nazana ba blessure te moko koyoka mate ezo consoler mitema ya biso o tozo lela toze belé o bazo lela tozo lela to ebele kasi lela vraiment mingi na bonzambe Seigneur a répondre yo akotika ote marqué ba turbulence au tout cas Seigneur azana au consoler mitema na yo. Merci beaucoup, maman. Programme les amis de minutes au côté à Paris, programme les amis aux ondes de musique, au bail qui y a bacho qui BD. Ce qu'on s'est senti prêt, il y a reçu l'album, il y a reçu la musana dans polo ou comment. Donc na tika musique était na zaka na musique, plus il y a zaki na ba place où peut ba beng sengai. Na Suisse, na Zurich, les 9, qui sont na 10 bourg et à la qui les 16 décembre. C'est-à-dire dans un place où à Bengsenga, où peut na yemba tous les jours, kasi album et soit attend tout ça qui na farta de ti. Déjà elle a étraé, aïe aïe aïe, déjà elle a étraé, non chant ou marche na tua vida, déjà pas y entraé. Deixa o coração entrar, eu te amo para sempre. C'est-à-dire, kotika miziki eza vraiment tokotika ngote tie swa koya. Okoza na ripo mwa muke ovandi ozoluka nzambe nzambe azopeso suba mélodie ya sika. Tokokisi album il y a 10 chansons. Il y a un studio le tout ça qui butu tolongo tunata ba 3h du matin. Na lalité pour na kosa album normal ba projet na ngezala ki pour na bisango et bima na décembre kasi suite ba problème ou ezo landana kasi to bisango année to banda soki nzamba pe biso temps impossibilité ni to kosa naza toujours na musique na kotika musique te po yeso lokota biso musika yo yebi témoignage na nga ba pasteur na nga beta lisolo baki Kevin beta lisolo tozana na bandi musuto le kaka uzalaka kuna oyebi o basta la nzambe o babi na banda musique na Afrique banda bolenge papa Kevin wa témoin yoba. Maman, on le dit que l'album est là, combien de titres? 10. Et comment titre l'album est là? Album est là, Humiliation Kona. Ok, et là, qui s'y parle de nous? Bon, au moni, ezaka, Humiliation Kona, eza, et c'est comme on peut ozo kutana ba humiliation ezo sala yo pasi, ezo ko, elo mo ozo mona, okoza na mutu mo oya yo. Omonye veba za mutu na yo ovane banda 20 ans tamsu camarade moko boye olinga ki yo pesi ye vraiment motema kasi na suka akotisi eloko molo kwa kona moko boye lonami na kata motema ezo lonama bato bazo yoka ezo ko humilier total ezo peso pas puisque mutu azaka pire yo
même tout le monde a Judas Iscariote et razo ke ko senga mbongo po ateka Jésus bato wana bandima ki puisque ya za ki pembe na Jésus puisque muta ko côté kayote o ayebi vi na ote o ayebi vi na yo ba proche ba papa te arabiso ba saint partenaire ba camarade ya mabe bani est-ce que eto zo zonga na mateya wana na musuni bo ezo sala marape au fait na mutu 20 ans par coup no fait 30 ans au mona bango ka wana groupe wana ba détruire yo dia oui ba détruire ça emso faut na mo vous appelle milimo famille koti kat na bango ali ba ko détruire yo ndenge ezalaka ba douleur wana au moins ba monsieur chrétien ça dit ba douleur ba choc ezoya ba mélodie pe ezoya na mutu ba mélodie ezoya ya moto pe si album wana ya ki na ba période où il y a vraiment choquant. La période est tellement choquant. Un autre peu il y a un choc pékin. Il y a un grand frère c'est-à-dire on a landa ndim oyo na lila ki na loyemo autant pour beta de so vu que ba choc est belé et ça là qui au tanan que au vana nom kimia par rapport que au progresser mais peut ça vraiment la musique que la production ba nini aux autres la trop na banze mon sœur Sarah na nyana yeba et la suite ya ni ba makambo kuta on a dit ba déception ba choc ba trahison mingi ba trahison na banina ou comment ba choc au kola nango peut-être que vous avez déçu trop beaucoup et pas banina na famille to na mibali ou comment mais on a retardé ça biso. Non, moi je peux pas décantiquer ba choc au moins ba choc mususu et ko ya pe maman on dit nga maman na papa na akufatika nga bolenge et ça a déjà eza choc okuteni susu na baninga mususu bande kozana na bango ba trahir c'est dire ko ba eza choc après le susu okokutana baninga moko bando ozwa ndeko kasi bavandi groupe faut ba beta ko ba flèche c'est dire ba mopanga ya ba blessure ya kolobaka tout ça wana ya ba choc moko zongela ba dans motima kasi longa na yebaka avant le bailo mo yeba reza émission tozo sabande bazo landa biso olobi bandingo olobi famille. Non, c'est un peu qui va relation que choc qui a été décidé que Namiba du tout mobile choc on était là papa Kevin au moins biso toi sauter en haut pourquoi te Namiba il c'est-à-dire biso toi bana oyo nazolo bano yo yebi biso bana oto ki bato na kati église oui na kati église yoka na kati église yoka non les chrétiens peuvent mingi baza peu déçus pour le bâtir que nous avons chrétien qui n'a jamais été déçu dans la relation amoureuse. Non, tous avons un thème moi. De tous solo on a dit moi na toi juste question na pona ngai na isavuma non tous solo là na réponse par rapport ya ba nini ozolo ya ba choc toujours ko ta parcours na zavuma na question na on mais c'est la question na nga eza ba choc thème son esprit ba camaraderie neti nga boy nazaka agape nazaka mutu nyonso eza kuna mutu mususu oza matanga obengete na telefone aya kolamba pas Sarah fona kende mutu pas Sarah fona kende okokende te muso be pas kende muso aya sambelaka na bostra akolongolo église kokende te ozomona c'est-à-dire bato basala ki bongo baninga musumo na ote mama na kuti bongo musu bazo lamba bazosani ezaki ngate munake na obenga bongo na ezaki na bato nga na benga kezali bato musu bolingo onga na pesaka eza omoni tolobaka tabita azaki mutu oyo azaki ko semi oseme wana bolamu ni banaye koganga nga bolamu na nga na ville na biso ezoganga pourquoi ozo toute la bolamu non toute la moto c'est-à-dire ezoganga na non wana papa Kevin totika non bolamu na nga eza bolamu za makambo ebele bolamu eza ka na décantité na ramanzam bolamu koza mutu moko boye ozaki na problème bo aider osali bo na tangu yo za na problème on dit mais écoute tout long là na makanisi ayemba moka atie maboko et j'aimerais savoir bon on répond net na question na logique na banze na mona on dirait que olelara
Mais est-ce que c'est explication quoi? Le bal en dit mon iso kanga. Non, 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 défi kala non. Bas supplication. Ozela mo inza masale on a kokisa ngote. OK, ba biso tolu la vie non kozala bien posé. Na évité et dans la circonstance il y a nini. C'est comme si kozela lo mo pe pendant dans jusqu'à présent dans la salle là haute. Na mona ya minene o. Oyo mokeli ya sali langa ye o. Afongolela nga ba porte vie. Oyo nyonso na bomoi na ngai nyonso deja asala ye asalelanga bolamu ebele asalelanga nyonso ya vie apesanga oyo nyonso motuya atambwisanga bamboka ebele o na bolenge na nga na moni vie eloko nini nga nalela ntango mosusu nalelaka oyo bakenda eza blessure ya motema ye nyonga makila bapesango pe na lobeya te etikala kaka na nzoto otikanga na nzemba nabimisa biloko ya kati ye eza na kati ya michopo ya libumu ezali konana ye botikanga na nzemba yaya ye bokanga ngai te o botikanga na yembela masiya ye. Wow, Sœur Sarah yaba ane wana ya sukoyo. Namoni o progresser makasi ya changement total. Yomo sentir en côté. Frère Kevin, kotumbola ngate. Pas Sœur Sarah yaba série wana, oze ba série wana yaba 2015-2014. La Sœur Sarah ya sukoyo et yembe dina message bon, selon moi. Non, pour na bito na yo ki namoni que ça va. Non, au moni et tozo lala ozo umela na samakula koyo kaka mateya ezo fungola biso pe okuta ne tokuta na ba ministère lokwa bonne semence eza biloko mususu opso to découvrir to ba yembi to leka pe na ba pasteur ebele kasi to yoka ba bonne semence c'est-à-dire to zui ba biloko mususu ba mateya papa surtout so ba yembi inspire ka vraiment et même mutu okobanga lisumu ozobanga lisumu ya ba pasteur ozana ko bango ba non c'est-à-dire yoka papa évidemment ningi polémique te na 2000 non répondre était non répondre ngai non papa qui na pema na émission oyo papa ikamuni yango na ngatioli to ipona kutuka ngai omoni air ozo kola au fur et à mesure to kolaka na oyokaka mingi baloba nzambe ya bien et puis ça a biso neti to ba chrétien dimension celui qui nazaki même na classe nazaki na 1 nazaki na 2 nazaki na 3 lobby ozo mataka ba niveau et ozo kota ba matière bien na classe ba niveau no peso mata eza lokola bile ya molimo ozo lia bien na molimo ministère no pe ya champ et qu'on développer aux a tout le temps armée des milieux aux awana et dans la vie de guerre aux awana il faut pas regarder bien na te mané ko lia ke on azo lia lo na ndimi yango na lie belé na nazo lia veme zo ko bana ko lia te et on a des ko lia te ope na yeba kité wana vraiment nzambe Dieu me voit c'est-à-dire oui na ndimi yango c'est notre papa Charles aza école c'est-à-dire soki mate ya papa Charles obongwani te tiye so koyo obongwana suki. Ah bon? Oh oui. Obongwana suki. So koyo kan na lobi te mutu nyonso alanda yango. Oya e mutu na mutu ana ndenge na okoke na no pe na ministère bon oyoka mate o tsaka onka bongo. Ke soko yoki mate ya wana ya papa c'est que si l'itier soit roya aux avements mon destination du félo. C'est ça. Est-ce que yo ban pour sa biso depuis quand non na bongwana c'est ça maloba papa Kevin na ebisi yo bien nazaki na première nazaki na deuxième nazaki tina mati na ekokola to bandi bo musique yango pe na ba 2000 wana zo yo so tangela nga to zaki pe ba bolenge ozo mona bolenge na ozo kolo ozo maturité ya kokola yo pe ngo zana émission no pe développer par rapport bisika muso outi biso nyonso na to andeng moko quand tu seras converti à faire initier tes frères
bonzambe na bonzambe les autres ambiance album nanga oyo c'est album to lia bilei ya bien non yo comme masaka yo to ki émission parce que to ki émission yo émission lo ki ma nalinga ko mingi kasi to ko ma émission musu moyena la selo nanga ezate ke pa na yo na ye pas mutu musu na okende na ngati nasko na linya ki na poser ba question obimisa biloko ozana ndengo zo bimisa de ça biso bien makasi na sepeli vraiment na chanson makasi mais cette clé ni ezana kati bon message ezali omoni eza biloko musu bomba mais omoni michopo mo eninganaka eza na posa ebimisa gaz c'est-à-dire eza pe biso bato biloko oyo consommer ba message eza na posa obimisa yango afin que bato bazwa parfum wana bayoka na yoka ba cette fois-ci ma fille a changé cette fois-ci musique ezo kenebo c'est eloko nyonso bakolaka nango ba musicien nyonso leo to mo bakoma musicien minene bakoli ezati babandaka musique na ko beta pe ba musicien mususu to yebi o ba musicien chrétien mususu o babandaka musique soko tali bango na lelo abande musu musique album wana yokana nango ti kasi lelo mona album ni wana ko tanga kombo na ete kasi na yeba musicien chrétien mususu et pour chrétien ngai na boyi pour chrétien to ça l'émission maman Sarah on a posé ba question pour ça l'émission dans quand tu album non oui la troisième troisième to zara na on a kin oui zara ka farta deti premier album et aka 103 après to zara na Sarah bika moi après tu es ce qu'on a humiliation qu'on a. Ok. Mais aux autres battants, ni pour nos bims album, non, je battants. Frère, aux arabes journalistes, aux arabes peu la musique. Oui, puis musique n'est ça. Musique est ça makambo belle. Et oui, oui bien go. Et ça coûte le même au cause de petit finance. Ok, monsieur ingénieur de son, à ça sur un rendez-vous dans mon sous. Le monsieur ingénieur de son a passé sur rendez-vous sous. Allez, bah rendez-vous est au pouce. Bah date fait au pouce. Et si bon ça y na ba clip sous tout ça là. Mardi to tout ça on tout les lots. Bon abina zona et passé sous photo pouce en haut. Et ça faut tu l'angate. Ok. Et ça faut tu l'angate. Ça va maman album ils ont combien de titres? Il y a 10 titres. 10 titres. En tout cas merci beaucoup. Sorti non les quand? Bon, tout ça là on awana. Tout bien ni na moi oyo kasi to moni to ko to ça on ce qui seigneur alingi to tango na ni to bana ba été c'est bien. Le message clé dans la 4e album les amis. Bon, eza na bato babungaki. O babungaki ba décourager na osambela lisusu te na nga desi na basai la nzambe boye na boye na tiki non okoza desite mutu abenga na musali za pasteur moti mutu abengi mutu musali za nzambe eza biso to rendre compte et pas nzambe et lorsque je m'absous ba chrétien lelo to yoka maloba nzambe to sala ngo à travers o kanza bokinela ngo ka ba pasteur quand vous kinez là on va pasteur pasteur kaka nde na ko question église te ba pasteur ba ma be non yo peut fouta bon moino tam monsieur posa ma be siko o kinez on va pasteur poani papa pasteur aya tei devoir na ye kita yonde o tchango na misala afin que le boko ko mériter royaume so tchango na misala te atoke no 20 ans na l'église au sambela na yo o kufa no ka ok Armageddon. C'est-à-dire les mots là tous années la bolingo biso ba chrétien. Au Galates 5 il dit ça na ba fruit d'esprit. Fruit d'esprit est critique raté, fruit d'esprit est ton raté, fruit d'esprit ko c'est la rabatu makamute, fruit d'esprit ça na ba rankinité, fruit d'esprit ça na ba diffamation té au tamboli nango même na ba sai na nzambo zotambo la diffamation ya kombo mo boye pour obébisa kaka ba ministère ya basai na nzambe afin que ba na nzambe babunga et ya malamu te molingami
eza malamu te toya epai na ye totikali vraiment sous na temps. Merci beaucoup maman Sarah. Au composé bandé mouya bien message ya kitoko neto utu koyo kango maman Sarah. Et lo koni ne salarake au sali album au commis bien bandé moi bien au bimisi peu au tchaka vraiment ba moyen. Ce que lo ni ne salarake maman Sarah au vendre vraiment la musique chrétienne. Aux amis compter parmi les grands musiciens chrétiens, il y a un beau pour Oumedi, parmi les musiciens, parmi les Sarah, il y a un grand parmi les musiciens, parmi les Sarah, mais bandé moutique à la vraiment. Au moins ni monsieur est à au moins au bandi promotion. Non, au moins ni promotion. Ok, vite banda on peut promotion. Ce qu'on a c'est album, on a même on a promotion. Non, bino ba journaliste, au moins on a signé contrat d'un journaliste. C'est ça on prend kaka acheta musa tumini. Atiki nae. Ale siko album so ke bomba minanda kumta oyo ka oneni. C'est-à-dire esengaka ozana équipe moko oyo bakoki ko pousser pour ata mutu azana ba ndundu ayoka mélodie. Siko biso toza bata poto to sala ka effort, bata kin ba ka sur place. Ozomona en plus toi na ba bioka na toza kana na musique ka te toza pe na misala musu to sala. Okongani oko na kenaka na sala ka commerce sala pe musala normal au sala musique 3 biloko wana. Oui, pasteur plus pas ba pasteur ya poto na ba musicien ya poto le ozo bon mino kayo spiritualité mingi ça ma non spiritualité non biso la musique ya ba musicien ya Congo ezo yokana ke ba o ya bino ya awa keba ba musicien mutu musu o ya poto ba musicien nyonso to ça ana poto ta musu ba mutu ba banga nzambe koleka o musu ozo mona pardon lingi na ba polémique na poser la question na yeba c'est oyeba na sens ni na comprendre maintenant ozo lobela ba musicien na ba question na bandi la question na lobi ndenge ezalaka na bope autant ba koma ba musicien na émission non net ozo linga na hote ba musicien to ya poto eza ba pasteur ba yokana troté par rapport à la musicien, il y a ceux qui ont mis ça album, on vit des prières, ngomba, mangenge, blomo ya bon, bino trop de cailloux, il y a des musiques qui n'ont sur le album, bandé mon premier yo canaraté, vous avez vraiment un succès, ma casse tête. Non, au moins par rapport à la musicien il y a kin. Au moins il y a musicien kin, bazana ba raga, banten a bazana ba bazana ba chaîne ebélé aza sur place soka zuka voiture na yake na chaîne wanu tiende molanga te ponani mbala mo ba yoki siko nga pona futa na futa ticket awa funa ke landa mutu araga wana na kozwa combien de temps biso toza ba paya na mboko yo biso nyonso ekudi eza lokwa à Jérusalem et va manque onction te max onction ça manque ya promotion ba musicien nyonso ba na poto ba bimisa possibilité makoki ya promotion on nzamba peso likabo apeso ça dit ko bimisa paquet ya promotion musique c'est la paquet ya promotion okoki kozana no soko promotion ça oyemba to na batebe soki na makala okuta mutazo beta lindanda kasi mutako produit ya te promotion ça te yo oyeba nzembo wana te tunanga oyeba nzembo wana oyeba te ça dit ezande wana selon maman selon nga eza pesa makam selon nga ezande promotion ba koza ndeti promotion so za mabo makasi musique petika makasi so koza promotion apete osangisi na ba prière na crainte nzambe eyokana ozomona ezane siko bino pe ba journaliste bolembisa pe ba paquet ya ba promotion bino pe botiaka ba tomo oyo ezaka vraiment élevé wana selon yo selon nga selon yo selon bino te sko boloba selon bino te sko selon bino te boloba sko merci maman Sarah te yo le bano selon yo que selon moi na mona ke bon selon moi vie de prières na ba musicien chrétien belé ya potote manque ya onction. Peut-être qu'il peut que Kobanga vraiment nzambe ezala te ya onde boyoka na raté ya onde musique na bino esimba raté c'est ngande tinga banga na nzambe nanga na olobati wa baninga ngana oloba na muna mutu na koloba te na tabu na oyeba vie privée ya bakuleli parce que pour na yo pourquoi ezo simba te ezali pas na yo de oloba non pas na obe c'est pas na nga moko na mona esimba on est pas dans un moko na moni simba soki nenga moko nazo sa na kela makamu susu misala mususu au mona kota musique na o toucher te au mona na ça il y a trop de quand même sur moi trop de commerce OK non kota commerce kuno vendre kuno consommer
studio au stoppé. Ah, ok, ok. Moni. Merci beaucoup. Ce qui est aussi que chant, vous avez chant, en tout cas, ça l'effort. Soit bien qu'il est bouquet. Vous avez merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Nous avons toujours signalé que nous avons un événement le 29. Hein? Le 29 décembre, papa. Le 29 décembre, donc, à Paris. Ok, nous avons tout à l'heure là, on affiche et que vous allez bien. Maman, au niveau de des temps qu'on a vérifié, dans l'affiche, au niveau de nini? Balinga mi nyonso oyo baba nyonso Allemagne na pesino ba shalom nzamba la pambola bino na moral soutien nyonso na balinga nyonso oyo bia Stuttgart pour moi ba soutenir nga nzamba la futa bino na za eloko ta kopia bino, c'est-à-dire ka bolingo ezanga na motima do continuer kana bolingo wana et za malamu. Maman n'a rien à ça. Maintenant, ou comment? Parce que vous faites mes condoléances. Mes condoléances. Non, Et maintenant, ils ont continué. Puisque le billet, laisser les morts enterrer l'air mort. Nous sommes des Karawana. Nous sommes à l'éternel. Nous sommes Koufa. Nous sommes à l'éternel. C'est qu'au thème, matin, comme toi, Bananzambi, tous les Lalisuti. Tu es pour nous opérer Sabatou. C'est un espoir. Il y a cause à la paix bien pour le bipé yo pe sur ok pe na ndenga bien. Tu vois cette zone la sous baptême matanga. Félicitations et merci beaucoup na konimo za nangwa. En tout cas c'est ça ma casse tozo zonga o mama ça na bande bazola na biso de partout. Toza na événement moko biso to yaka uniquement pour na toujours ki bonzambe to aussi ça qui na événement toza na Bruxelles. Puis na oya pasteur Charles Bostra Bameko ya Allemagne ya mama Sansi qui manque tozo zonga famille pour na que tozo ngakin to clôturer moi na événement ya Exode 2023. Loin ministre, il y a prophète, l'homme de Dieu, l'homme pacifique, Gilardin, loin la grâce. Donc, thème le mystère des autels et des sacrifices. Le 29 décembre 2023, de 22h à 5h. Prophète grâce Luanga. Donc, contact les plus 33 75 36 84 350 liés et Kozala sur 22 rue Honoré Uxel 94 990. Donc le numéro ya prophète wana nase borobinget pe tozo tia affiche wana bokomona. Donc tous à la biso soit le 29 décembre 2023 avant tozo à Kinshasa et Kozala bien ba prophète basé belé na moni prophète grâce Luanga na moni prophète Dan Daniel Namoni servante Nina, Namoni la M servante de l'Éternel, pasteur Alice Ali. Napé sur mbote sikozo la nabiso la servante de l'Éternel. On a mère quoi. To banana et depuis kala. To pe sur mbote sikozo la nabiso quoi. Bonzambe na bonzambe. En tout cas, sœur Alice Ali, nzambalo la pambola yo. Asaye langa pe vocal na album na ngai nzambalo la futa we beli. Programme na biso ezali aneto banda ba clip déjà et aussi là album to tchonkaka na ba été na juillet boyoka ngai na langwe de masia yo langwa de naniye alokota ngai na golokota yai basani tirage son alléluia osana rabi salilanga lolingo lingi ya veo bakakatani bazobelela yo moyenge bene salilanga Merci. Israël, ascendant des dimanches. Mamma mia, mame, waweo. Te amo para sempre, na minha vida, yeah. Ofre de maia, sofrimento, ai, eu. Sofrimento, mame, sofrimento, ai, sofrimento, mame.
Yeah, 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 Jésus, Wamileleo, Shabani Wamileleo, yeah, Wamileleo, Adonai Wamileleo, yeah, Nakomona yo, Naponayo na bolenge na ye, Bikondi ya bomoi, Yodi ovadi na kitabo konti, Wamileleo, Shaddai Wamileleo, yeah. Merci beaucoup, merci la servante de l'Éternel. C'est la fin de notre émission. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Toya, Kolobaken, Zamba, Boeto. Voyez, ce soir, puis on se retrouve à la prochaine, j'espère avec les mêmes plaisirs. Kevin Yobo Minga. Mbote na biso, ezalinga wabino, artiste, comédien, Jamo. Mbote na biso, ezalinga wabino artiste comédien Jamolai na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de gens papa na biso Jean Moulaye a fait ces explications claires concernant Senwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tinambongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe. Tinambongo na Senwave. Téléchargez l'application Senwave et inscrivez-vous au Tchèba détail na yon tout combo na yo aux autres na pays ni na mboka ni pour choisir au timbongo na yo aux on a ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozongo wapi babozongo pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop to izalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okoti na mbongo okofuta frais mon côté okoti na gratuit pe famille no ba kino ko telema sur na ba agence te ka bisika bazali abimi na point à récupérer mbongo na ye avec toute sécurité à ouvrir na ba agence te à rozaka na point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que trophée sabino lors ya premier transfert ya ba mbongo na bin. Beaucoup foot frais moroté, c'est gratuit. Lola Ezofuta avec Senwave. Agence Aboué, tu croyez de ce swap. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Senwave, Lola, Ezofuta. Pourquoi ils ont si maté? Et pas dans un YouTube, c'est pas dans un moko, dans mon simba. On est dans pas dans un moko, dans mon simba. Ce qui n'est pas moko, dans ce sens, dans quel amakamou sous sa misala mususu, au moins la côté musique n'a pas touché. Au moins dans ça, il y a trop de quand sur moi, trop de commerce. Ok, non, côté commerce, qu'on nous vend, qu'on nous consomme. Studio au stoppé. Merci beaucoup. Ce qui est aussi que chant, vous avez un chant, en tout cas, ça l'effort. Soit bien qu'il est vous avez merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Nous avons signalé que nous avons un événement le 29. Le 29 décembre, papa. Le 29 décembre, donc, à Paris. Ok, nous avons tout à l'heure là, na affiche et que vous allez bien. Maman, au niveau baksa des temps qu'on a vérifié dans l'affiche, au niveau baksa nini? Balinga mi nyonso oyo baba nyonso Allemagne na pesino ba shalom za malola pambola bino na moral soutien nyonso na balinga nyonso oyo bia Stuttgart pour moi ba soutenir nga za malola futa bino na za eloko ta kopia bino c'est-à-dire ka bolingo ezanga na motima
to continuer kana bolingo wana eza malamu. Maman n'a pas ça. Maintenant, il est ou comment? Parce que vous faites là mes condoléances. Mes condoléances. Non, Et maintenant, ils ont continué. Puisque laisser les morts enterrer leurs morts. Bisous, nous sommes Karawana. Nous sommes à l'éternel. Nous sommes Koufa. Nous sommes à l'éternel. C'est qu'au thème matin, comme tu as ban Nzambi, tous les lisouti. Tu es né pour nous opérer sabatou. C'est un espoir. Il y a cause à la paix bien pour le bipé yo pe so ok pe na ndenga bien. Tu vois ce que la sous baptême matanga. Félicitations et merci beaucoup na konimo za nangwe. En tout cas c'est ça ma casse tozo zongo mama ça na bande bazola na biso de partout. Tous un événement mon ko biso to yaka uniquement pour na toujours ki bonzambe to aussi ça qui na événement to za na Bruxelles. Puis na oya pasteur Charles Bostra Bameko, il y a Allemagne, il y a maman Sansi qui manque tozo zongo ka mine pour na ke tozo ngaki. To clôturer moi na événement il y a Exode 2023. Loin la ministre, il y a prophète, l'homme de Dieu, l'homme pacifique, Gilardin, loin la grâce. Donc, thème le mystère des autels et des sacrifices. Le 29 décembre 2023, de 22h à 5h. Prophète grâce Luanga. Donc, contact les plus 33 75 36 84 350 lieu et Kozala sur 22 rue Honoré Uxel 94 990. Donc le numéro ya prophète wana nase borobenge pe tozo tia affiche wana bokomona. Donc tous à la bisunion soit le 29 décembre 2023 avant tozo à Kinshasa et Kozala bien ba prophète basé belé na moni prophète grâce Luanga na moni prophète Dan Daniel. Namoni servante Nina, namoni la M servante de l'Éternel, pasteur Alice Ali. Napé sur mbote sikozo la nabiso la servante de l'Éternel. Wana mère quoi. To banana depuis kala, to pe sur mbote sikozo la nabiso quoi. Bonzambe na bonzambe en tout cas, sœur Alice Ali, nzamba lola pambola yo. Asaila nga pe vocal na album na ngai nzamba lola futa webele. Programme na biso ezali aneto banda ba clip déjà et aussi la album to tchonkaka na ba été na juillet boyoka ngai na langwe de masia yo langwa de daniye alokota ngai na golokota ya Basani et tirage son. Alléluia. Osana rabi Salilanga lolingo lingia veo. Bakakata ni bazo bele la yo moyenge bene. Salilanga merci. Assalant de dimanche, mamma mia, waweo, te amo para sempre, na minha vida, Offre de maia, sofrimento ai, sofrimento mamela, sofrimento ai, sofrimento mamela. Jesus, wa mileleo, Shabani wa mileleo, wa mileleo, Adonai wa mileleo, na komona yo, na ponayo na bolenge na ngaye, bikondi ya bomoi, yo di ovandi na kitabo kondi, wa mileleo. Merci beaucoup, merci la servante de l'Éternel. C'est la fin de notre émission. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana toya kolobake nzamba boeto. Voyez, ce soir puis on se retrouve à la prochaine, j'espère avec les mêmes plaisirs. Bye. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jamo
mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Senwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Senwave. Téléchargez l'application Senwave et inscrivez-vous au tchèba détail na yon tout combo na yo ozoti milana na pays ni na mboka ni pour choisir au timimbongo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozongo wapi babozongo pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okoti na mbongo okofuta frais mon côté okoti na gratuit pe famille no ba kino ko telema sur na ba agence te ka bisika bazali abimi na point à récupérer mbongo na ye avec toute sécurité à ouvrir na ba agence te à ozaka na point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuits au que tu repayes sabino lors il y a premier transfert il y a bambongo na bin beaucoup futa frère moroté c'est gratuit. Lola ezo futa avec Senwave. Agence Aboué, tu croyez des sous-swapi. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Senwave, Lola, Ezofuta.